comment la poche à moto dans mon hango? On y m'a dit. On a un bon côté. Dans un bon côté. On y m'a dit que mon. Même si on a qui nous fout à moi à l'hôpital. Parce que dans notre moi là on fait pas la personne bon. Et Mouké ça on a pissé. Mouké a ngoza combien? Talanan. Oh. Talanan, 200. Négatif. Talate. Talo eza wana pesa ngai. Naza na ngote na émission naza na ngote. Papa wana kozwa yaka. Pesa ngai Mouké oza na ngobi. Tika. Kata. Yaka. Chef Munganga Mabanza Daniel. Saka oza iteni. Naza na appui PCR surveillance civile province de Kinshasa. Jise. La kit. La kit. Est-ce que ça comme on a eu comme Brigadier chef Munganga Mabanza Daniel. Saka oza iteni. Naza na appui PCR surveillance civile province de Kinshasa. Makamuni les lobby tout le monde va vidéo les anciens comme Mbongo tout ça le vidéo de Gérard tout ça Mbongo dans poche wana pesa ta oya Mouké wana ata Mouké wana pesa Mouké wana alors que ba parade chaque jour to ba baninga na bino baza ebele tout ça ba dans prison nini les kaki comme le gars dit mon général tu interpellé dit papa la personne autrement qui kuna na bureau na Kalfungula tant to komi kuna asengi mon clémence abaza na mwana azobela na tunia mikande zate abi mikande zate abusa baba tokoma na bio tokoma na bio na abio na mbongo te opesa bino so boko salisa ngwa po mezate toko seso mezali zana le comportement ou la corruption le kati ya mutu ko sele mwana kati ya mutu ko zali na kati ya cabo bureau pour le mec le bureau te yo nous sommes na kati ya balaba kati ya mutu parce que ça il demande yo comme juge parti quand ni mutu na bureau on a quitté un bureau à côté d'un bureau pour vendre un moyen de Gérard 420 000 francs 422 000 francs oh ya ni nomenclature nini nana tsaka que 400 infraction nini o ezali mais contravention pour ta 422 000 francs la loi nini le bon mon général mais ezali comme oyo tukenda gotika to comme c'est pas au PJ ya lobité bosunga ngai te yo de au PJ te yo moko PJ yo moko de Gérard dans cadre de Gérard na lobaine na OK na pas de Gérard dazawana na mesa ka de notre perception parce que azana contrefaçon na ya mikande zate ka peroza mutu kezate za sérieuté tu as sérieuté ou pas son hein Mokil Mobimba mon général na osenga bolimbisi na biki na bebisi personnalité ya mokonzi na ngai ya police et puis personnalité na bino comme ça j'ai puis comme ça provincial na biki na BBC nous le voir papa nazana ba problème et loko ezali ngai ezali nazaki agité ni changer oye pas voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bila rebutike.
money. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture auto tie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or a lobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin de ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.